affaire Mike Kalamé d'Akumuda Kofiolomide. Ouais. Le problème, j'ai essayé, na osa sambate le quoi la mona qui vidéo en côté, na mona qui a circulé. Na kati nanga na santaki ke papa azaki na kanda makasi. Na badir na azaki na kanda makasi. Et puis, batunde balobi ke émission wana papa ana salaka asalango depuis longtemps. Et ce qui a quoi pour répondre, c'était à ce temps-là. Comme ça, ce qui a zaki penelo comme quoi kolobane que non le papa pour na landa vidéo lobi ke na dans ba bref. Et singela qui peut-être que y a gardé na silence. Via papa Kalambai ba bandi ko bundi sango lelote. Et puis bilo comme ça bazolo ba papa nanga Elvin et haka kanzambe mutwaye baka. Ye moko soka yebi ke makambo bazolo ba eza ya lukuta esengeli a garder silence. Et surtout na bato bazela kasko ndenga zalaka na mo a s'emporter na kati na colère abandi ko loba ndenga loba bazuka kasusu oya lobi wana bongo abandi ko ke bakandi ko ke lo saila ngo ba émission ba salela do. Garde silence, l'Éternel va intervenir. Mon papa, le Saint-Esprit est notre ami fidèle dans notre intimité. Et lorsque les gens diront du mal de toi, ceux qui aiment quoi que ma les a soloté, afin d'attitude batmaloba. Mais na ko se justifier na ezaka loko les accumulations sous. Shalom. Puisque connecté sur notre chaîne d'avancée de Luna, ici à Bunzambe, et qui t'a renouvelé mon nom à peine à Misala Bunzambe, Lula, les autres tasses, mon nom de Bunzambe, tout voyez. Ce soit maman, ça c'est le nom de la pasteur et ses amis ici à la bouche autorisée de les donner des plus directs, à l'eau pour monter ma village, l'eau depuis longtemps. Na maman Gisèle, Louké, le monté ma papa Emmanuel, na Boston. Maman Mani, mon maman Lula, mon nom, à mon maman Cécile, qui a monté ma papa lui, Maya, na Otara, ma petite sœur Sarah Yokan, maman, mon nom, papa Cédric, le Canada. Vous entendez? Na Bunzambe, Lola, Isofuta, si mon nom, tu as pour le bac Nzamba, vous êtes au foyer. Que ce soit bien aimé dans les signes. Après, évidemment, réveillons, il y a pasteur Charles Bosramamiko, l'homme de Mopanga, bien aimé dans les signes à Paris. Félicitations à Moussala qui te repose au Sala. En tout cas, tout le monde qui est sur place. Tout le monde qui est en théâtre, il y a Bandeko, donc tous les quatre salles, ils ont été attaqués. Tout le monde est volonté, il y a Bandeko qui est la préférée qui va aussi cette année. 2024 et le monde va payer les bandas parce que la massage est plein à craquer. La Katami, tout cas, en tout cas, Nzama Lola, à Saraji à Minénéré. Après, évidemment, pasteur Charles Bossalaveko, deuxième émission, Nabiso Yangoyo, avec la humble servante de l'Éternel qui n'est pas présentée, que vous connaissez très bien, la maman Persile. Mangano, qui vient, hein? Bien, la suite, exactement. Il net qui s'active dans le mon amour, Shalom, maman. Shalom, papa. Vous le sentez, ça va? Oh, ça va, là, tout va bien. Bien sûr, hein? Ah, vraiment, les autres, surtout là, on est en Europe, petit total place où tu es total d'émission là exactement ça va pas l'idée ni porter comme mandako les autres le pharaon là ils sont prophétiques ils sont vraiment prophétiques là tu nous le bâton de commandement de l'évangile en tout cas le bâton de commandement a très très bien après ce que bambo te belé aisongoneza ke tokutani yawa amsu ba yebi to préciser mon amour mon mipaye bakizali aza vraiment mobali mokua na ngai mon pasteur mon producteur donc bipa ozali ya mbambote casquette belé politicien donc il faut comprendre politicien donc parti politique que c'est fandi donc il faut kutana comme ça il pas le bilango cette fois-ci tozoya na une Suisse la Suisse exactement en tout cas shalom na banda kuna bino ngai mama Perside oboyebelanga mpe na nzela kaka ya papa Alvin basango malamu eza ebele tobandaki na album ya Je verrai Jésus toye kokoma sur na album ya Je n'oublierai pas mosala nzambe vraiment eza kitoko ezo continue malamu mingi. En tout cas merci beaucoup tozokoma na mama Perside en tout cas là on a profité na bakoupe nyonso partout dans le monde que église il y a Belgique, ils offrent la bonne sémence de l'église. La bonne sémence, il y a l'église de pasteur Charles Bosramameko, ils offrent en Belgique, ils offrent en Suisse.
Donc, bientôt là, mon dans peu de temps, il va monter. Donc, la bonne sémence, ils offrent en Belgique. La bonne nouvelle pour la bonne Belgique, bah, pour la Belgique, il y a Suisse, l'Afrique du Sud, ils offrent en Kinshasa déjà. En tout cas, quand l'Ingeka qui est tout, mais ça n'a toujours, l'Inza Masera Moussa, il est passé Charles Bosmaniko, il y a Kinshasa Grandi. En tout cas, bah, plein de pésos à la place, bah, j'écoute comme une bientôt là, place église, commune à Triomphal, église des autres, on a déjà arrivé à passer à Charles Bosmaniko, à la dignité. Na Kinshasa, là, ça m'image que moi, on a la pour le moment, actuellement. Donc, na époque où il pasteur Charles Bosca, lors de mon temps, et le seul pasteur congolais, qui est partout, bon, c'est qui ça, c'est un peu la carte pour le monde. Il n'est pas là, papa. Il est assis, ma camouille, ça. Aussi, pour le moment, pour le moment. Le seul pasteur congolais. Les Atanaï, quoi. Zamba pas molo, papa. On est partout au Kende. En tout cas, nous avons grâce, mais nous avons et Jésus va retrouver par foule. Partout les autres, on a bossé partout au monde, on a Paris. Donc, il a évité ce réveillon, monsieur, c'est ça, une bonne européenne. En pléiade, on a mon qui n'a mon projet été donné. Et bah, ça nous plaît à craquer Tidibanda. Na Kinshasa, église est aussi plein de choses à craquer partout. Donc, en ce temps, les seuls pasteurs, à ce temps, l'année, moi, à ma bête, il y a que bonnes amies, les autres mamans, la vie sur maman charmée, maman, donc, ça va? Ça va très bien, papa. C'est que nous, il y a bonne nouvelle, bonne nouvelle, les ébélés. Zamba sale belé banda tokutana ki wana vu que la biso que tout album anibale album ebima qui peut déjà le 12 octobre et non le 22 octobre to salaki concert ezalaki ya munene na kati na ville ya Bienne Nzambe atombwamaki penza Nzambe atombwamaki et puis bato na mutazana nzembo moko azolinga na kati wana donc quand tu bandes ko tatola kelo les ofuta wana en tout cas na yolo les ofuta na pelo les ofuta penza na to bana maman depuis kala exactement maman a dit bani maman merci Dieu je connais que yo paye bientôt là oya ko yimba pe na église exactement ba mon nom et vous avez bien ma casse parce que bana depuis kala exactement merci bane belé donc biso to kangama na parce que oza mutu moko ngala lobaka ngo next time na recommandaka bato nyonso pa na yo na lobala ba okende wana za pe wa mutu na Nzambe bayebaka mutu na misala na ye et puis ya yo to tatola yango merci mingi pe na ndenge opanzaka sango malamu parce que bato mosusu peut-être songa na fani na kwa moko na oloba bato baoyeba te ki mama persi dango wapi e na nzela ya émission na yo bato babenga ngai bato bayema babiloko na nga parce bayebi keno olekaka epa papa Alvin donc yango ezali okazo ya malamu mosusu nabonaki ke bona ye par vacances nayoki papa Alvin aza na Paris nga bime non ngai mpo naluka nakutana na ye comme ça topesa sango malamu oyo ezali toujours ke bokende na bapage boaime bopartage oyo ezali kosala na Nzambe bainvitation mpe totikali ouverte parce que bainvitation eza telema ebele yango tozobisa bato nyonso ke soki oza na événement ohésite te tozala na biso na bacondition ebele te ke boye na bopo lelo bato bakomaka tala mopake ani ekoti na makambo ya Nzambe donc nous on n'exige pas grand chose oassire kaka transport na biso soki mpe Nzambe apamboli pourquoi pas merci beaucoup merci avant que tokota na na bonzambe ezali ke na YouTube déjà toskoche baclip oyo ezali mibale titre ya nzembo ya album eza je n'oublierai pas nakoyemba yango moke bandeko bakoka koprofite tolobela misala ya ekulusu place oyo Yesu akupelaki biso yango eza kovalorize biso Jésus-Christ est vivant. Il est sorti du tombeau, il est vivant. Même la mort n'a pas pu retenir mon roi. C'est pourquoi moi je crierai fort, il est vivant. Comme il n'est plus dans les tombeaux,
Le problème, oui, la solution. On mine plus dans les tombeaux. Je suis racheté. On mine plus dans les tombeaux. Mes blocages, oui, la solution. On mine plus dans les tombeaux. Je suis livré. On mine plus dans les tombeaux. Mes échecs, oui, la solution. On mine plus dans les tombeaux. Je suis livré. Il n'est plus dans les Je tombeaux. n'oublierai pas. Non, non, je n'oublierai pas. Je n'oublierai pas. Non, non, je n'oublierai pas. Il m'a rendu ma liberté. Non, non, je n'oublierai pas. Merci beaucoup, maman. Merci, Bonzamé, la Bonzamé. Les autres, Tazama, Boto, Kwaewa. Merci beaucoup, maman. On le dit que comme il n'est plus dans les tombeaux, je suis libéré, je suis délivré. Et dans la bande de Roussou, il le bazo le Kanzamba Lola. Bazo mon Dieu que Nzambe, adresse à Bola mon Nzambe, Bossana Bango, quoi. Bazo prier Nzambe, souffrance et ali, difficulté et ali, problème et ali. Bazo mon Dieu que l'ensemble n'a pas besoin comme pas dans Nzambe. Yo le dit que net que Jésus n'est plus dans les tombeaux, c'est comme si que ma problème est comme il a pu sauter. Nulle part dans la Bible, le Bible a dit que pas si et comme il a pu sauter. Yesu moka lobi que vous aurez des tribulations, vous serez persécutés. Donc ça veut dire que malgré les circonstances nous sommes mabé comme la carte na vie na biso, ils vont faire partie na mokilo ya seto zali nango. Mais ya malambo ezake oko souffrir na se awa, mais na lola isika ezali. Alliance na biso o ezalaki rompu na kati na jardin d'Eden, Yesu ayaki pona ko rétablir yango. Yesu ayaki ko memela biso kinya oyo mutoko kozanga ta lipi ya kopesa bana na tongo, mais tango za na Yesu esengeza na kati na yo. Toza na kati ya condamnation te, mais nous sommes libérés par l'œuvre de la croix. Et voilà pourquoi je dis ça. Hôtel sa moto ke yo zo mona lokola to landaka Yesu makamune zo simba te, mama zo simba nango. Yaka pa moma moko elekisaka kaka po eko misosu makasi un jour otatola kokendo simba bisimba te pas le faire parce que bi lelo obate be ba ko mona keno po bonga fa kendeka ko simba po sala bo fa kendeka ko simba non yana nzembo mona zo imba na loba mba o batuna kangai pourquoi na changea ezande ya Yesu ba o bakamwa kandenge ni papa libina yaka poto ezaka ka ya Yesu yende solution nga inde lobi konanga inde nyoso yanga mama kangama na Nzambe papa kangama na Nzambe na ye bolambo ezaka merci beaucoup maman ba ane wana ndano yo sentir vraiment composition peut changer pas vous sentir comme maloba changer Dieu nous a dit que mon serviteur s'élèvera il montera encore plus haut donc il faut ba étape zala. Il y a papa le bino to ebana ki na ebanda soki ba 2015 lelo to comme na 2025 oyo masolo faut bongwa masolo faut comme na niveau isusu na kende ki po na réveillon a na pesi papa Timothée Mutombo na mama Hilda mbote na bino na kati na Orléans na pasa ki réveillon na ngai kuna ende komo kazala ki wana zaki musicien azaki na sima papa Riba ebisinga mama na zaki na sima kuna me na sentir awa aux vraiment posé et comme maîtriser scène nga bikaka Yesu kaka expérience de papa nangai expérience de quoi ça tout le monde est boy na zo ka improvise mais ma solo merci beaucoup moi merci Mangandu maman n'a dit que depuis le premier album na yo avant ça premier album no pourtant on a pas problème entre autres baliwa ba petite sœur no oya kufaki après, aux autres, toujours dans un moment, malgré un problème, on peut un peu pour que ça va problème, mon père, il y a un problème. Pour que vraiment la concentration, puis sur la prière, maintenant, pour que le Nzambe, papa, te tika ya mote, au moins, tatane na abo, na suna kata mozimba ko Nzambe. Parce que na omona babilo mususu, nguna lokola olinga sana tameka meka, ndeto lobika ke nulle part au balobila biso ke tokomona pasi na se na mokili oyo te pasi wana ezali mete okanga makala na Nzambe wana makasi na biso yango wana na yemba nzembo moko nazoloba ke nazwa ekate na bomoi na ngai
nabozwi tona pasi nasalela Yesu eloko nini ekokabolanga na ye eske bozwi to bozangi ye nabozwi tona pasi nalapandai nalingi kosalela ye. Le papa Alvin ezala bamikakatano ezala ndenge nini décision nanga nazwanga fuka na kangama na Nzambe sans Nzambe mungu nazana na bakamera na ya lukaka biso place ni obiso tokokoisa place ni kondima na biso yango moni ke mutu tango akoisa makana kata ba difficulté mungu na mona kawana te atala ka foi na yo aoya peut-être asimbi yo côté émotionnel aoya peut-être asimbi yo côté finance donc ni omona ba passe nyonso wana asimbi yo peut-être côté libala tu peux te décourager pour dire que non makambo oni ezokobelanga boseke Nzamba oyo kangati na sana tika na mopanzi mumuna Nzambe nyonso esengeli ke ata na pasi ata na bisengo tokangama na Nzambe toluka susu Nzambe na mozindo pour rendre biso plus que vainqueur. Et pourquoi maman Jésus a solo baquet, non? Vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi et je vous donnerai des repos. Repos en eza kimia et la réussite, mais dans nous sommes baso nous que baye pa ya Yesu. Mais rien ne marche te na ba âge bazo balate li ba les oyate kobota ezoyate ba défiter ba problème grave maman, mais baye pa na Yesu. Yesu on fait comme si c'est la terre ou comment, je ne sais pas. Le langage de Dieu est différent du langage des hommes. Et la façon de faire de Dieu est tellement différente de façon où bateau bakoko sale la yango. Et puis bateau mususu ko sale leli libala nzamba ou misali bala na yebi que peut-être mon wachi mutu malamu liboso na yoti. Peut-être papa Alvin boengai dalinga ke mukolo ben sanga mariage na kuta mama moko poser mama moko penda pour ma bala muso ezali oweli sokota yango okomi femme pleureuse. Wow. Oweli si musala moko peut-être musala na nzamba yebi eza malamu pona ote ko mona ba difficulté moko eleki. To moni lisolo ya Rachel na kati na Bible. Rachel a leli tellement kazaki na posa kaka zwa mwana. Na maloba ne akom alobi ke nzambe pesenga mwana ou bien je meurs. Mais tout le monde n'a pas de temps à être à Benjamin, à Salah qui n'a pas fait. Donc, on va nous montrer que oui, ça a été bien comme qu'il n'y a pas de vanité de vanité, tout est vanité. Donc, on voit la bise de nyonso. Même les gens qui sont dans nos yangote. Seconde mot qu'avant moi, on a vu ce papa a dit ma caméra chargée. Vous avez ça, bon, ce qui est bisa que tout le temps on doit faire ce slogan qu'on va battre les autres puta. Ce qu'on va faire pour la battre, que nous devons mon anga boy kalaté le foot à poto na ndoke na ozo. Atusu anga le baro papa bon makambolo babo. Mais ba Dieu ozo cha ba photo ba mon ate. Maman merci. Le temps de Dieu papa est différent. Tout à fait. Ba tous une époque na yo tango ndo sa ba mission. Ba ko mo lokolo ko bango ba mataka ba vie ba kenda papa alpini kutazaka kawana. Mais dipambole moto ya kamalembe lembe tango ya ka ilobisaka bato. Ana zaiki mo sazo bota te. Mais emi na ndako chola est-ce que yo kama sola bana ya penina. Mais Samuel yo kakango ba otatu lango pourquoi parce que ya Nzamba te umeli et ko kusamaka toujours. Merci beaucoup maman. Est-ce que vous avez quand même album non maman? Deuxième album mais Nzambe il ne cesse de me donner toujours des chansons. Des chansons, ok. Ok, mais producteur, ça papa? Ah, papa, et puis, là, autant c'est l'émission, on a le vu que monsieur est tellement monnaie. De quoi, je l'entends, et puis, parce que papa, vient à la personne, il y a aussi la macamamine, qu'on a quatre chassa. Mais non, le capé, banzela, ni ozamba, koko, c'est l'angai. Mouto, Hollanda, biso, ce que monique, yokuna, ozana, makoti, koko, chapeto, sala, musala, nzambe, ngolo zanango le sengel ka nzamba pia che batu papa ye moko alo kwa loboko moko wana posa maboko ye sangana to sala ya nini. Je crois que producteur a problème mais vous avez maman na kati deuxième album na yo message clé ni za na kati message ezali kaka ozwa conscience sous ko na misala ekoloso omoni Yesu ayaki atambolaki na Galilée atambolaki partout na ba journée bat banda omona ye esengela ki na moment moko boye akufa po acte wane ko malisusu vraiment concrète amoni mais kulusu alobi que tout est accompli mais kulusu makila na ye esopana pe ayaki lisusu ko kufa aye ko sekwa amati afani na loboko tata avec ko intercéder pour na biso et na ko kufa na ye ezali eloko ezali pour impacter vie ya bana Nzambe que à chaque fois quand nous prions il faut que nous puissions dire merci pour l'œuvre de la croix. Jésus s'est sacrifié pour nous. Il a été humilié, rejeté à cause de nous pour que seulement cet acte-là puisse s'accomplir.
Quand mon papa c'est comme un coco melaye, un mot qui non père, si c'est seulement c'est possible, et loin de moi c'est trop. Mais dans ce cas on va t'aller le que non. Qu'on peut éloigner le sous-souté toutefois que ta volonté. Et c'est là que nous sommes nés au Kisama. Et moi dans Zambie on a reconnaît ka misala et nous sauter et alors que la moto yo azo rejeté maman ou bien papa ou ya botaye. Dans la croix, c'est là où tout est accompli pour nous. Merci beaucoup, Maman Percy. Mais ça, c'est un wana. Parce qu'on a quatre albums, ni tout le monde de plus haut que tout. Tu sais comment la première album là. Depuis ces années, déjà, je peux dire que j'ai grandi aussi en maturité. Ah, oui, déjà que maturité du bossé de la terre. La sens ni papa, moi, il au banda makamunyo so, ata mwana. Maturité na musala na carrière. Exactement. Na musala, tant que banda kizalo kola mwana ozo banda, opo yati makole komis oyo, yako nini. Dans l'album oyo, je me sens vraiment que j'ai encore quelque chose à transmettre. De meilleur. Oui. Et j'ai encore plus de connaissances, surtout dans tout ce qui est Nimakamwanzambe. Et quand je fais des choses de Dieu, nazo ko liya na Bible nazo yebango et ça n'a bien mis. Album aux albums beaucoup na se fait na mingi parce que il y a qui toko mingi. Donc on veut reconnaître que les cœurs il y a des bosses. Non, mais tout ça que le mot va pour condamner la bataille. Il y a les bosses pezali. Mais au moins ni papa soko zotambola na nzela moko boza na ngona sirte e banane tshota niti hotel la kaka batu s'appuyer tout et tout album adbosse que tu avancer net na kata aveuglement moko boka na me kamera moko mo za kandeli mais siko nde na zabwe siko mtabeni singa na studio soko osala makamne sa papa o boy te papa siko o sala place boy na mona e bongi te matisa okoni mayeso c'est grave ça. Donc ça vraiment album moko pona ngai maturité dans ma casse na kati. On se sentir qu'on y vraiment. Exactement. Et puis nous t'accord ya le balanga likambo côté parce que ouais ben là moko sale makami na kati ya studio au comme manzembo za yo moko. Mais tant on a nos la kati ya maturité ko nous bien maîtrise à musana ote mutu musako ya memelo ba penser moko boye bini na onza mapesa kio okomo tango la selon ndenge ingénieur abanda ko ba no sala bozo sabo nzembo no moko ozo ko interpréter ngote ngasko na nzaka na eloko moko atala koti na kati studio ko ba nzembo nyo sinza mapesa nga mona na ba melody na kati nga na oyeba oyo boyango soka ko betelo mo boy sonner za yango te na oyeba ke yango te omoni yo yo nzambe ne ka ni apesa yo kaka ye papa na ba misusu bana ba ni na ba nzambe bana bato oyo kebele tsokuta kokaka batémoignage basala nzambe bakende okota mpe na bakisi bakende kobimisa banzembo omoteke ya bariske donc vous affirmez que magie côté na kati l'église. Si les gens le disent, parce que moi j'ai jamais accompagné quelqu'un pendant que nous avons magie, mais namona ba congolais mo baza makasi congolais ko bana na kati ya soupçon bo munyo ngalo ko la je so bo vertu on peut déjà ya solo mais mutu ayebi source na yezani o sala makamwana bon mutu okene par exemple ka koko tanda ko nganga po na succès makamwanzambe ngana mona ngolo ko za perdre temps parce que biso to sala ka banzembo o batu ba bongo mapo ba hériter royaume des cieux et maintenant ce qui est ko sala ngo sangisi ba bisaki la batana zotinda bango na kata perdiction mais ce qui succès nzama zo pesa no kite ba poni na banzela wana ya succès papa na ngai nzambe foko zela yango to moni ke Abraham a je ko maki mukolo bango na Sarah balobi na yeke bako multiplier descendance na yo pona Abraham na Sarah bazaki presse ba mona ke zo umela ti Sarah ko proposer Agar nani commune nani Abraham Agar exactement ba ko bote Ismaël mais c'était pas Ismaël et sengela ki kaka Isaac ndaya ko comme ba te be toujours wele se bele papa ce qui ça ba do ko pesa yo attends la dernière minute on fait ça il faut zela ka donc ba réponse non tout ba prière non tout au salara ate so ni to zela kenza ma pesa biso bible que c'est une prophétie qui marche vers son accomplissement parce que maintenant ce que prophétie marche aka peut-être baloba kino ke ko salema bon yo e marché 2024 les hommes na ngote au côté 2025 ozo ba dans les hommes marché peut-être marché vers juin mais qui ont de côté la ngabo la juin makama bien peut-être comme là alors déjà le 48 ans liba les eaux ya aya oba na 50 ans papa il m'a makambo mabala bla bisala e boko ezo ka biso muté bimisa biso na bonzambe OK bimisa ka biso apoto pour la bala
toa okoti na sujet musu totika na sujet na biso tobangela biloko ya mokili te vanité de vanité kanakala nzambe mekelo mpe apôtre Paul wana priya na ye atika kozwa réponse favorable te mpona ekonki na ye bible ezoloba tomoni teke eza ya malamu kote mpo nzambe alobi na yeke ma grâce te suffit mais si la grâce de Dieu est sur toi ne regarde pas parce que tu manques les enfants. Ne regarde pas parce que tu manques les travail. Non, il y a rien à y son okobana, okosara mateya wana. Ça peut dire combien de va passer va prophétiser que 2024 ici la terre okobonga, okobala, okobota. Et si il peut ma mère on va dans la même situation. Papa vit les akana deux côtés. Mususu est allé dans la volonté de Dieu, il attend le bon moment pour te donner. Mususu peut mutu na mutu, façon ya kotambolela, eza malamu te. Mosusu pe ezali ke bandoki moko ya libota batelemela openza yozo ko comprendre te ke na sala ni pona kende ko bima na place o bachanga ye omoni tango tomoni lisolo ya Jacob tanga kende ke pa noko na ye là-bas bis na ezaki ke abalaleya mais ma stratégie de ça Rachel ma stratégie de ça Léa a travaillé au moins 14 ans pour ya kokoma wana kaka pourquoi parce que muta mutlenga ka chaine tikali moko omoni mais na yete makangamaki afinira ka koya koza mwasi ya bolingo na ye sisi mutu nyoso kangamaka kana nzambe papa la ngai je sais pas quel mot que je peux utiliser mais Dieu est bon na mulai na mukuse na bafase nyonso nenge papa Emmanuel Musongo aloba kosalela nzambe za esengo moninga atala ndenge na koma peut-être ngebunge bwana za lango te po tondisi mituka mais la paix intérieure papa eleki nyonso te il y a ba millionnaire mais balala kate il y a ba millionnaire mais ba vie na bango eza ya passe. Merci beaucoup maman merci namoni ke ba nango na ya mona 2015-2014 franchement nazo bona ninga mabete amélioration dans ma casse papa le bango pour yo c'est avocat la tête yembeli il faut se moi appeler au monde a bien maman bi hors gamme mais tout on veut changer ah non félicitations nzambe merci si papa vina ndini yo lokola Jérusalem ngai avant bato bamona ngai na Judée na Samarie na ba extrémité de la terre yo yambaki ngai na début na ngai soko zo constate papa nga na ondima ngo na wanga na on a fait exactement donc makambo lo ba penza c'est que confirmation que Dieu est avec moi mais nous sommes que dans lenga mabete na Suisse c'est comme si que ba musicien série wana na ba kazare mana pesi bless manzami motel l'évangéliste PDG pe na maman na biso dis manzambi nzamba pa mura bango c'est na zo ya mana kazare mana na ba 2014, 15, bah, mais c'est 2012, si je me rappelle. Oui. Oh là là, 14 ans passés. Exactement. Donc, bah, mais il y a chose, bah, promotion, mais c'est comme si que vous êtes maintenant la seule musicienne au Bundati Lelo, et Belé Bazonissima. Qu'est-ce qui ne va pas au Tikali Yomoko? Bah, mais ça, c'est vrai qui est. Et à papa, le vient à au Tikali Yomoko, j'ai senti, bah, on le souffle. Le Tikali, bah, musicien, il y a bah, église, il y a bah, mais pour promotion, bah, album de Yozo Bunana, on veut rien. Bah, toi aussi, si vous pouvez, papa, Alvin, que vous allez, comment bien que ça bien que c'est ma émission, mon a. Puis, c'est que ça boye. Toza na vent moko ezoya mikolo surtout dans la organisation motolinga to sala bat ba olobela Suisse et papa Alvin nzamba salinga pe grâce na nzela ya papa Rino Vumbi na pesa papa Mbote to côté papa Rino Moyo bila tuwe na Vumbi mais comment les papa Moyo à constitution association oyo AMCC ya ba musicien ya Congo na lui que za ba polémique kala wana ndenga nyoso parce que yé président il y a président et ya za parmi bato pe bazali kosala ke musala mais beaucoup na oya Congo AMCC ya Congo na oya Congo mais na collaboration na oya biso ya na oya bino pourquoi depuis quand ça papa bon na beta tout na série a fait Patrice Ayate pourquoi les série na peut-être on y va tout ce que Dieu fait bon en tout cas l'organisation ezali ya minene kosala bientôt. Moi, je pense que pourquoi pas un jour, tu bien même par téléphone, on me kota là, ndenge tozo sala ba réunion la biso, ndenge tozo sala ba organisation, année 2025 oyo, ba événement za na Suisse ba oyo ka mo penza. On la muka tour oyo. Tosto la muka me. On la li ba mise ya suboza olala. Bando ka Suisse oyo ka bola muka,
ozanga te za papa Alvin nga na yebi ke tosola mukala biso. Maman ce que du solo album na biso ebimaka okomi na niveau nini eza déjà disponible ou comment? Album ese bimi ezali na ba plateforme nyonso ya téléchargement po yo moka makambo yango tosalaki baperiode wana baalbum bacd eza vraiment susu na actualité te yango wana totia yango bongo bato mosusu baosenga ngai natiela bango po batiaka na bavoiture et tout comme ça. C'est là où on va essayer de se mobiliser pour voir. Mais eloko malamu eza ka papa vient en profiter na koyisa bato ke comme bacd ezote kama lisusu vraiment te bokotaka botéléchargeaka bopartageaka nyonso eza une façon ya kosoutenir mosala na nzambe quoi. Bakota na chaîne na YouTube nazali na Perside Mangandu Gospel et na Facebook nazali Évangéliste Perside Mangandu na pe na TikTok soko betika mama Perside Mangandu en tout cas bilo nanga nyonso ekobima. Ça va maman. Titre album je n'oublierai pas. Combien de chansons titres aussi? Oui, eza na YouTube to chango de kola 6 mais misusu oni na betaki na concert donc en tout ça lokola 10. Voilà, un programme Noël année. Programme pour le moment, tozali na programme moko bofuna obeta concert awa na France et tozoko se mobiliser na mpona koluka salle et parce que na Suisse na salle déjà ba événement oyo batanda kunanga moko bandini yango et comme sikotango auto bimape na libanda na Afrique kuna tomeka na Congo tomeka ko programmer mais et simbakite yonde na lansaki awa ndeko alingeki achango susu maboko po ekokisama ezala malamu mais na Suisse ba invitation ezali na ba église na ko accompagner bato tout ba sala ba événement mais tozo viser ni Colonde France. OK, pourquoi la France? Bon, France eza mboka mbo ezala no pembeni et puis ba connaissance eza pe moi mingi tokozo pe risque te ko se lancer na place moko boye oyo bato nan pe bazala na connaissance na ote ndeko moko ayisanga bi amapesa yo sa ba salle plein awa iko kangama na nzambe kako tika yanga bi nzambe asalaka na ye mais il faut pe ba stratégie ezala okende ka par exemple net par exemple na Angleterre kuna na yebani mingi te na ke kaka na chili baya o kuna pondi ko tu le ba 20 kala ona ba image ko mi ka ko bomba ka liboso ka ba yeba te mais France mais nzamba o souffler na mutema moi makambo malamu isali makoto. Merci beaucoup la servante de l'Éternel pour ceux qui cette émission na biso programme en France aux yeux déjà date non to kangi date te balakisaki biso salle moko mais salle yango baye ko biso susu ke ba période tozwaki bakangaka pona ba vacances et tout comme ça et là on est en train de voir na utaki appel susu na place mo boye na mona salle moko bien mais pona zonga sona na ndako to mikotala ngonyo sona papa. Voilà, maman, c'est la fin de notre émission. Na sepeli na neto ya mbio na bonzambe no les ofunda. Bon, to voir si cette émission na biso boyete aux alliés chrétiens, aux alliés musiciens chrétiens, le lobani noko lobana ba makambo zo na ba réseaux sociaux affaire majikalamba. OK, ba ndeko mo to bazo lapider na sortie médiatique na yo monyo ndengene. Affaire majikalamba da kumuda ko fiolomide. Ouais. Le problème j'ai essayé na osa assemblée te lokola mona ki vidéo yango te na mona ki yango ezo circuler na kati nanga na santaki ke papa azaki na kanda makasi na badir na azaki na kanda makasi et puis batunde balobi ke émission wana papa wana asala ngo depuis longtemps et ce qui a kokai ko répondre c'était à ce temps-là comme ça ce qui azaki pe neloko moko ya koloba na ke non nde papa pona landa vidéo alobi ke na dana ba preuve et singela ki peut-être que ya garder na silence bi à papa Kalambai ba bandi ko bundisa ngo lelo te et puis biloko musu bato bazoloba papa na nga Elvin et haka kanzambe mutwaye baka ye moko soka yebi ke makambo bazoloba eza ya lukuta esengeli a garder silence et surtout na bato bazelaka siko ndenga zalaka na mo a s'emporter na kati na colère abandi ko loba ndenga lobaki bazuka ka susu oya lobi wana bongo abandi ko ke bakandi ko ke lo saila ngo ba émission ba salela de garde silence, l'Éternel va intervenir. Mon papa, le Saint-Esprit est notre ami fidèle dans notre intimité. Et lorsque les gens diront du mal de toi, ceux qui aiment quoi éviter ma camarade les a soloté, afin d'attendre batbaloba. Mais na ko se justifier na ezaka loko les accumulations sous batbaloba ya ta la koto aloba ki boye. Non,
je sais pas nde bato balobaki bamosuba baza na bapreuve bon parfois maman bamakambo ekomela biso mosusu peut de comprendre kanda bazobaki kanda azalaki na orgueil boye peut-être kanda babe kanda esante la colère sainte ezaki parce que parlaki na langue liboso cher c'était la colère sainte aza motu papa aza motu ndenge na olobaka ke nga na yo tozalaka mokolo yango tabengaki papa dakumuda wana moto oyo bazalaki pembeni soki papa kofi aza vraiment conseil na likambo wana ye mpe sakozala ayebi mpe yango oyo moto balobiki azalaki na papa wana pembeni bango bayebi nyonso etikali kaka ke tozozwa ngo kaka na mopepe me eloko na osenga na papa na biso soki oyebi ke likambo wana osalaki yango te tika nzambe ajustifie yo mpe bango moko peut-être bo papa ngo aza lisusu peut-être wana oyebi kikango eza compliqué papa eza compliqué et deuxième eloko eza ke modèle bakino bacongolais mpe bacongolaise bazweli makambo donc bien sûr que peut-être que réaction sortie médiatique ya mai peut-être que ezalaki mabe selon bango modèle bazoconfirme bamakambo ngeli ke bazalaki donc dakumuda akutanaki na mai soit ke ndenge ke kosha bango koingise mai kalambai kote na biso bacongolais nde yango wana modèle bazosala baémission bachrétien bazoaffirme bazoconfirme ke aza magicien aza occultiste aza magicien bazoyeba te soki élévation nyonso tu soki ke otomwani ndenge ozomata boye mama élévation nyonso tu eutaka epa diable okoma c'est comme si ke nzambe na biso atombolaka te c'est comme si ke nzambe na biso apambolaka te quoi mai kalama toyeba na depuis kala mon frère de longue date napesi ye mbote ezala soki eloko mabe peut-être asali toya mpe tokondane te eza mabe mais oyo c'est comme si que bazoluka ke kokweyisa kobamba ye quoi tu vois mais soki eza bongo papa akangama na nzambe tala alekisi ba moment difficile mwa mobali oyo lelo oyo akoki kozala peut-être akwei akufi bato bakomisango lokola makambo neti par exemple ezalaki ya mama oyo akofaka na Marie Misambo soki netiki aza nango te ebiki esalaka pasi mama bayebi douleur oyo ke bakoseli likambo oyebi te douleur oyo soki tobondela mpo na ye tosambela mpo na ye nzambe abimisa ye soki biso mpe bakretien toke totie lisusu lokola poa moko boye yesu but ezopela biso ke nzambe azoutilize tellement na patience azoutilize na patience mpo bato nyonso bazala sauve tobondela mpo na ndeko soki aza na misala yango nzambe abimisa ye me lelo oyo bakretien baza lokola balukaka bamema kaka batya eloko moko mpo kaka eswa moto napesi exemple moko ya na papa moko boye nayebi soki ebi papa Olivier Calabas Olivier bonso napesi mbote akokaki na ye na papa Fali mais soki omoni ndenge bato balobaka na ye azwa akende kokata misuni na ye nzoto alongo azala susu lokola ndenge aza wana pembeni omoni moto akozala na ata aza bongo otikela nzambe me mikolo nyonso kofinga mikolo nyonso koloba mikolo nyonso est-ce que sengo nini osala mpe moto peut-être lelo bakretien ya lelo eza vraimen kake toloba na ye swa ye mpenza toloba non ye pour lui soki azokende okota na makambo eza bilo moko eza yoke nini te ok biso bakretien bolingo nzambe asenga na biso bolingo soki ndeko asali yo mabe olie kozongisa mabe likolo ya mabe prie mpo na ye moto nyonso bino ezobake oyo azosala bolamu akontinue na kosala bolamu ngambe self na koloba kaka wana bongo motu moko te aza na thermomètre ya koyeba oyo ton na ye ya bocentre eza boye oyo to ya bocentre na eza boye totala yango toexamine tomoni ko eza ya mabe tokwie mais kokitelema na bareseau koloba eza lokola tominimize ka na biso parce que motu nyonso ayebi ke papa Kalambai azali na kota makambo ya nzambe esengeli bato baorganize bapriere mpo na ye esengeli bato basala eloko moko na lobake non ekipe na biso epola te nzambe soki papa oyo akendaki na misala wana bimisa ye na kati nango dieu est capable. Merci beaucoup maman. C'est la fin de notre émission. Merci beaucoup maman à Paris. Merci beaucoup. Merci maman na papa albino zonga malamu pona kosukisa na pesi le bâton de commandement mbote na pesi Siona Elion mbote le bota na nzambe nyonso nzambe apambola bino kimia na nkolo eumela. Merci beaucoup. Merci à personne. Merci à papa Dosité. Le bâton de commandement de l'évangile qu'on a vraiment na Suisse Nzamalola à Pambola. Au Bonzambe, na Bonzambe, Lola. Les autres, c'est maintenant que pour le Nzamba Boto. Vous voyez,
biso soit na masango ça biso baye ba saki biso sale moko mais sala ngo ba eko biso susu ke ba période to joa ki ba kangara pour na ba vacances et tout comme ça et là on est en train de voir na utaki appel susu na place mo boye na mona sale moko bien mais faut na zonga sona na ndao to me kota la ngonyo sona papa. Voilà, maman, c'est la fin de notre émission. Dans ce pays, on est tout en bio, na bonzambe, dans les autres. Bon, tu vois si cette émission a besoin de aux alliés chrétiennes, aux alliés musiciens chrétiens, l'obani noko, l'obana, bamakamu, ça, on a des réseaux sociaux, affaire malikalambaï, ok, bamdéronon, surtout bazo lapidé, la sortie médiatique, n'a eu au moyen de affaire malikalambaï d'akumuda, kofiolomide. Ouais. Le problème j'ai essayé na osa sambate le quoi la mona ki vidéo ngote na mona ki ngo circuler na kati nanga na santaki ke papa azaki na kanda makasi na badir na azaki na kanda makasi et puis batunde balobi ke émission wana papa ana salaka asala ngo depuis longtemps et ce qui a kokai pour répondre c'était à ce temps là comme ça ce qui azaki pe nelo komoko ya kolobana ke non de papa pour na landa vidéo lobi ke na dana ba bref et singela qui peut-être que ya gardé na silence via papa Kalambai ba bandi ko bundisa ngo lelo te et puis biloko musu bato bazolo ba papa nanga Elvin et haka kanzambe mutwaye baka ye moko soka yebi ke makambo bazolo ba eza ya lukuta et singeli a gardé silence et surtout na bato bazela kasko ndenga zalaka na mo à s'emporter na kati na colère abandi ko lobande nga lobaki bazuka kasusu oya lobi wana bongo abandi ko ke bakandi ko ke lo saila ngo ba émission ba salela do garde silence, l'Éternel va intervenir. Mon papa, le Saint-Esprit est notre ami fidèle dans notre intimité. Et lorsque les gens diront du mal de toi, ceux qui aiment quoi éviter ma camarade les a soloté, afin d'attendre batmaloba. Mais na ko se justifier na ye zaka loko les accumulations sous ce batmaloba eta ala ko to aloba ki boye. Bon, je sais pas, nde batmaloba ki bamsuba. Batana pas prêt. Bon, parfois maman ba makambo ko mila biso mususu. On peut de contrôle hein. Exactement. Kanda bazo ba ke oh kanda zaï no oh bien bon peut-être kanda ba ben kanda sainte. La colère sainte mais ce qui est parce qu'à parler na langue bo sa cher. C'était la colère sainte. Azamutu papa. Azamutu ndenga na olobaka ke ngana yo tozalaka mukolo ngo tabenga ki papa dakumuda wana. Muto bazaki pembeni. Soki papa kofi aza vraiment concerne na likambo wana yebela sa kozira ayebi pe yango o muto balobi kazaki na papa wana pembe bango bayebi nyonso tikali kaka ke tozozo ngoka na mopepe na mopepe loko na osenga na papa na biso soki oyebi ke likambo wana osalaki yango te tika nzambe a justifié yo pe bango moko peut-être mo papa ngo azali susu peut-être wande toyebi kikango eza compliqué papa eza compliqué et deuxième élo que ça que modèle bakino ba congolais pe ba congolaise bazweni maga donc bien sûr que peut-être que réaction sortie médiatique ya mai peut-être que quelqu'un m'avait selon ba modèle bazo confirmer ba makambo ngire que bazala ki donc da kumuda on kutanaki na mai soit que ndenge ke kosha ba ko initier mai Kalambai côté na biso ba congolais nde yango wana maman modèle bazo faire ba émission ba chrétien bazo affirmer bazo confirmer que aza magicien aza occultiste aza magicien bazo yeba te soki élévation nyonso soki ki otomwani ndenge ozomatabo mama élévation nyonso eutaka epa diable okoma c'est comme si que nzambe na biso atombolaka te c'est comme si que nzambe na biso apambolaka te quoi mai kalama toyeba na depuis kala mon frère de longue date napesi ye mbote eza soki eloko ya mabe peut-être asali toya mpe tokondane eza mabe mais oh c'est comme si que bazo luka que vous pouvez essayer de bandaye quoi tu vois mais ce que ça bongo papa akangama na nzambe tala alekisi ba moment difficile mamu balo lelo akoko zala peut-être akoyi akufi bato ba comme ça le quoi makamni par exemple ezaki ya mama akoko na Marie Misambo bon ce qui n'est plus qu'à ça nango te ebi ke sala kapasi maman ebi douleur que ba console le kamo yebite douleur c'est bon de la ponaye donc ça de la ponaye nzamba bisa ye et ce qui biso pe ba chrétien to ke to tiel sous le coup la poa moko boye et yeso but zo ba biso ke nzamba zo utiliser tellement la patience azo utiliser la patience pour bato baza la sauver tout bon de la pona ndeko soki aza na misala bo nzamba bimisa ye mais lelo o ba chrétien baza lokola baluka ba mema kaka ba tcha eloko moko po kaka eswa moto na peso exemple moko ya na papa moko boye na peso ke be papa Olivier Calabas Olivier Calabas ça Olivier
Bonsoir, on appelle ça un mot. Akokani na ye na papa Fally. Mais soko moni ndenge bato balobaka na ye. Azwa kende ko kata misuni na nzoto alongwa za susu lokola ndenge azawa na tebeli. Omoni muta ko zana taza bongo otikela nzambe. Ni mikolo nyonso kofinga, mikolo nyonso koloba, mikolo nyonso. Est-ce que c'est mon nini osala pe muta? Peut-être qu'on gagner et après. Mais le chrétien le les avons makake toloba na ye soye penza toloba. Non, prier pour lui. Ce cas où le côté na makambo. Exemple le moko za yokini nete. OK, biso ba chrétien bolingo. Nous avons senga na biso bolingo. So une dépassé lui mabe, on les kozo bisa mabe likola mabe prier pour na ye. Mutu nyonso bino zo bake o azosala bolamu a continuer na kosala bolamu. Ngambe self na koloba kaka wana bongo. Mutu moko taza na thermomètre ya koyeba oyo ton na ya bosante eza boye oyo to ya bosante neza boye totala ngo to examiner to moni ko eza ya mabe to prier mais ko kitelema na ba réseau koloba eza lokola to minimiser quand na biso parce que mutu nyonso ayebi ke papa Kalambai azali na kota makambo nzambe esengeli bato ba organiser ba prière mpona ye esengeli bato basala eloko moko na lobake non équipe na biso epola te nzambe soki papa oyo akendaki na misala wana bimisa ye na kati nango Dieu est capable. Merci beaucoup, maman. C'est la fin de notre émission. Merci beaucoup, maman. À Paris, la CPI. Merci beaucoup. Merci, maman. Papa, Albino Zonga Malamu, pour la Rosukisa. Na pesi le bâton de commandement Mbote, na pesi Siona Elion Mbote, le bota na Nzambe nyonso Nzambe apambola bino kimia na nkole umela. Merci beaucoup. Merci à la personne. Merci à papa Dosité. Le bâton de commandement de l'évangile qu'on a vraiment na Suisse Nzamalola apambola Bonzambe na Bonzambe Lola. Les autres c'est maintenant qu'il y a pour baquer Nzamba Bonto. Vous voyez, ce soir, bye bye. La salle polyvalente Maman Albertine est désormais à votre portée. Votre nouveau cadre idéal pour vos événements avec une capacité de 200 personnes est là. Vos fêtes de mariage, vos collations de grades académiques, vos anniversaires, vos réunions politiques, réunions de famille ou d'église, voici où organiser ces événements dans des conditions optimales. Nos services, le protocole, la sécurité, le parking, le DJ, la chambre pour les mariés, le service d'achat boissons, décoration et autres services traiteurs. Chez nous, nous vous assurons également une salle de sport avec une séance de 3 fois par semaine, le tout pour un abonnement à un prix très abordable. Notre adresse, 12e rue industrielle, sur l'avenue Fifi Body, numéro 15, dans la commune de Limété. Vous nous trouverez juste après l'usine Mortadella. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 81 082 80 48 ou plus 243 81 92 63 744. La salle polyvalente Maman Albertine. Venez passer vos week-ends en toute quiétude. Venez donc célébrer autrement vos manifestations.